Spéciale salutation de gens là fan nabiso tout il y a canal Future News dans fan nabiso nyonso il y a canal de Star spéciale salutation nabino nyonso voilà je vois équipe technique nabiso Mobimba Jean Bilongo caméraman Joseph Fantele spécial salutation na yo voilà na moni boss na ngai Betima Sengu boss na ngai lisusu Dave Mubama voilà bozé belé bolandanga de partout voilà actualités obligées biso toujours ya ko luka ba musicien toye ba ndeni mambozo se passé toza ana Blanchard Mosaka naza ana ye na yambie toujours to lukato développer boni masolo ya to na neni masolo ya BCBG zo le katobike papa chéri azana poto kin poto toujours ka na masolo ya balle de match voilà bonjour Blanchard Mosaka. Bonjour Naomi Moussaïa. OK, ça peut Betima Sengumbo te petit à parler. Na sala sala babulo trop félicitations à Sadi City nae bravo quoi. Bisolo wa maboko ya malamu to pete la toujours maboko. Bonne chance na mbongo te. Bonne chance na mbongo te so na pesi mutu na okwea quoi. Voilà, Blanchard Moussaka est dans le na une émission dans le canal de Star. Un mot na bat Holanda biso de partout. Ouais, balanda canal de Star, pa Naomi Moussaï. Air Force One. Na promotion na leka na na lekite donc on a la lité mona na business ça nous ndoto na rolote zate donc fona ndo lo banana po na comprendre Naomi a tout na ba question ndenge nini azana classe nini alma classe ya chikite mais classe ya masolo pour na comprendre quoi mais bala la mission mingi canal de Star de sur les cœurs après ça va bien en vedette na parler sur les gars maman mystère. Voilà, c'est bien répondu. Blanchard Mosaka, tout le monde qui va suspendre Roger Ngandou. Suspension, c'est dit à quoi? Bah, suspendre pour la nini, c'est à cause ni. Avant la bêta dans le solo, il y a Roger Ngandou, doyen nanga chef nanga la nyonso. Na pese mbote belé, na préfère na banana maman papa chéri pour y avoir désolé sabiso. Y a on écoutant na Roger Ngandou, y a on écoutant na bino, y a on yebisanga na mukili nga gi Blanchard, mavuzi mambo, électricien joueur. Na beta na première division va Cristiano Messi électricien na vidéo chic na bon si réchauffe pour deux belles faut faire belle ba na boto ngambon le na koma boy pour na papa chéri na préfère na makambo na esima na expliquer ba nous surtout na sima donc papa chéri tozo beta BCBG le 16 mai na hôtel Malebo na magasin qui tambo na seul qui ta Saint-Liga 2 pas toza wana la force ya na makasi ya Aïcha la malienne fut à lingi ba congolaise nyonso to mingi quoi na ba fanatique papa chéri to au pas na souci ya musique congolaise et puis Aïcha la malienne a longi sous papa chéri na ba le parole en roya donc a longi sous papa chéri pour la deuxième fois a beta biso chouchou pour la énième fois pas beta biso to a beta chouchou na bibwa le 20 mai dimanche donc vraiment ba fanatique tout ba mourir tout à la bonne musique pour papa chéri les quatre dimensions ya rôle baraka ba fanatique papa chéri ti banzem ne kota na couche nyonso na tala la concert na mon ba fanatique ya orchestre tout ba ya concert na biso or so na keli pa ba voisin ngel ba ke pana na tonda gité donc tellement musique ba lukaka et zo zo on peut compléter pour ba tonda faut ba rapa na biso donc papa chéri akoma lelo responsable et va mourir tout à la bonne musique à Congo alors on va degré au fanatique avec CBGT donc yango la bien tout dimanche na Bibois na Sébastien tous allons à partir à 14h déjà pour 21h to kataka pour tozongaka bon mon numéro présent c'est donc tozonga azora micro en expliquer bino en noter à le rôle la professeur na classe chauffeur nyonso memi na ba fanatique na ngazong sa ba malamu na ndako 40 à l'air au commando pour presser makasi bo talanga na so talinga yo presser sa société zong sa ba fanatique na malembe na ndako ka il se pose tant zonga yemta ya ramta suka ala contrôler biso piné toboki atelemi balukilo chambrière ce qui clé de roue ba changer piné OK à ça bon à comme ndako mutasuka donc on a leader moko alinga ba fanatique dans le dimanche to ça bon la Bible na Sébastien le 16 mai awa et le 16 mai au mercredi tout ça bon hôtel Malebo na magasin Kitambo touti Malawi papa chéri ngazana mbongo neke mai ya ba séance nyonso apesa ki pona album band de match na mikili bokati yango au système a clôture mois de la femme ole botika e azonga kobeti sakai kaka kobeti sakai kaka kobeti sakai le studio le bikino fa futa sumbongo msusu po
baséance wana eke mai andimi yango mpona bafanatike na ye aye mosaka nga moneka ngo grave abite mosaka nga komona nga Jean Bedel bato bakomisanga mokolo binadama l'homme qui a mis l'eau dans koko moto pamba c'est pas pareil ya bafanatike wana le temps bala posa na nga posa bengaka loboko pamba te ta bala posa na nga je peux me sacrifier na nyonso vous comprendre yango ndimi baséance nekene mai po asepesa bino donc le 16 mai hôtel Malebo le 20 mai dimanche tokei Bibois. Donc, boya pende belé, nabi que boya na ok, bola ta bien, mais bo manzo to ma bibi, makolo crampe, polo ke kangi kin mikolo ya moi. Kirwana le biniso lingi muté golia mbongo nete. Ta le kali ki mbongo wara. Azo bimate banda vanda ba pel mangalit na chambre ba warat. Pambola bango na senete bata bandundu. Mo bata bandundu mone mukeme amukolo. Ba pambola mo mina seba makolo misato. Donc na ebitele ga moni nini? Azumoni nini ozo ko bimate ko pakola ka ba vixa matala tumu ba leopard. Azo vanda ba pel mangalet olegi mbongo waro kimaki. Mo wara ju mo makamo mo mbongo wara na leki nzoto mabibi makolo cramp mère animation mikolo yo. O kangi kongo sans album. Mo ni force artiste. Mo ni force artiste. Nani oboka kriwana? Bana niso papa chéri, j'entends ici, nous t'as crié mtoto mabibi makolo cramp, mais muta corriger ngo binadama, poza mouvement na yeli gablone. Associé kuna zate, kuna biso tu bangamba. Tata o mutaleki na TV numéro 0 nga seke chef d'orchestre pour seke to ke fête anniversaire ni kuna. C'est abotama le 20 mai, to ke fête anniversaire ni kuna. Bon na bana impera solo le 20 mai pe na quoi. Donc to ke fête anniversaire seke kuna. Biso pana biso o sege chef d'orchestre o Roger Ngandu directeur marketing o Mosaka joina ye o Kibens biso tout to bangamba wenge bese beza ligablo copie ya papa chéri biso tout chara to ya chara pour mes copie na so lingi to na 8h bosilani de le roi linga biso 21 na zana ye kisine ga moko kisine za ga linga misine do linga musique na linga musique ne so linga musique na ye olingi miso lingi musique no bebisa te moi mtamba na bito ya kana mood prochain pour la mood prochain olingo sa mningo mabete imu bongo misala te donc papa chez so lingi ka musique na ye na biso ba personnel na ba fanatique surtout biso ba personnel so lingi musique na ye ozo respecter ba air ya répétition ozo respecter makambo tout c'est bon beaucoup ma camarade si on a zonga na question au moins la musique question sous question pour question makasi eza papa chéri na l'actualité na ba concert c'est comment comme Roger Ngandu chef nanga direct mon appelle ça ba éloge na atrebishaki kaka donc abunga kika buka ka moi mibeko muke ya mouvement ndenge ngape na bukaka na zora 45 jours ndenge sege abukaka zora 45 jours auto pe ko buka mikolo sege auto zwa 2 mois to ba na TVT 2 mois qui chef d'orchestre était nazo ya expansion wana eza indéterminé to nazo c'est ça. Comment tu l'as bien? Tu l'as bien pas la bien. Tu peux surtout lire on est bien scène. Merci. Donc bref, si c'est parce que c'est indéterminé. Et aussi la lelo aussi la lobby. Ces gars qui ont Mikolo Bosquet to qui ont la TV, ces gars ça qui 2 mois sur chef d'orchestre. Tu as vu son chef d'orchestre il y a mois passé. Moutagi chef comme chef d'orchestre adjoint à fille carré. Moi tu as vraiment sous la cuisine interne pour Roberta on libanda te. Papa na sous bateau maman na sous bara, Roberta pas camarade noté, mais comme ça il y a cuisine interne. Neti ya Roger Ngandu toujours l'accepter n'aura contenu et tout ça n'aura contenu mais contenant tout l'accepter tout ça n'aura enveloppe mais tout boire l'accepter nos lettres donc veut dire tout ça la bon pour leur passer kilo na personnel il y a mouvement pour baraka mon ça suspendu mais ma cambo pour battre on les habits soit un mouvement quand tout le bien on a TV na mon même politicien monsieur à la PPD mazo teka secret à PPD na TV tu étais opposant moi aux bon pas la moyen le atteindre comme na TV tout le monde a PPD na opposition à mon niveau pour pouvoir penser que malobadi à le bien on a TV ba benga ngo secret professionnel na poto ba bomela ngo bato na ba sia ba bomo dans un secret d'état dans un secret professionnel ngala rolo ba makambo roje ngana zuli suspension te et ko lu kreske ngala zo suspension ko le kai mais na ba ke a zuli suspension wala tinda kinga ngaza robinet o benga ngala pompi papa chéri régie des eaux so régie de tindi ne maité ya ba de jour pe au fongoli mai bimite au fongoli mai bimite c'est que régie de tindi to tindi abina ngala lo ba ka na suspension suka wana je me limite là. Si on a qu'à expliquer, tu n'es passionné. Dans cette France, on va avoir usurpation de pouvoir. Je suis en train d'usurper. Donc, on a commis papa chéri. Si on a dit que qui est jugé, on a jaloux à frapper. On a repris sa pénition, que ne big sa moto, on a tapé ses pénitions. Alors, dans le temps, on va dire après cette situation, n'engue ces gars zoaka, n'engue chef Alain Pela zoaka, n'engue Kaluja zoaka, n'engue Mosaka zoaka, n'engue petit bras mignon à zoaka, après mignon de zoaka 9 mois. Zambrota, azui une année, autozonga boulot kalate. Là où vivent les gens, il faut régler mes ala.
boto ça va règlement na bino you know classe ti okomi bo comme lelo ko ça pas beti masengo dans la classe zo ta punition ni sanction ba bengisa ba parents obi ba mwana malama na kamoyo ozo te na zo belé projet pas 8 à jouer aussi là on pas besoin ça lelo style c'est na mon sara musique na sala ngote mon sara musique mo tuna na pesa ba loi biso tout ça papa chéri na ligablo ya papa chéri donc soka le bisiko kaka mon sara le bana TV Roger Zongi lobby abandi boulot na pas longo neta za na mouvement tous les droits mouvement zoaka mon salaire aya zoaka ceux qui peuvent voyager le papa chéri bo na liste accueilli problème moi za mo ka benga mbongo ekendaka c'est pas na problème to kende ko assister kai kaka nde mesures disciplinaires muto eza a frappé parce que abungi niloko yemo koloke sa monke koto obungi donc ngati voilà c'est bien répondu Blanchard Moussaka to kota kamba mona kati émission Blanchard Moussaka ine ya de to koti siko makasi to koti siko na point na yo Blanchard Moussaka rankinya dega alingi rando na ndenga muketa utoza na ranki na ba journaliste na petit frère na yo ya Kitambo gabana basele bozaki na baona barando siko pourquoi Blanchard Moussaka rando na ba journaliste na ba nati lokole ba papi mboma poani bato tangi wana mibale ba camarade nanga ba frère nanga to vanda na bango to so na bango to mais baza koma na ba excès de zèle siko ngako karangote excès de zèle c'est bon au moins fier à moi si to za la love admettons to souhaiter tenga ngaza na mwasi na la Belgique c'est mec na bino moni okutinda kunga moko pona na mamaza mama bana zongaki donc admettons sur la petite exemple comme moi mwasi nanga lolendo mwasi ezalaka o mubala supportaka mais ceux qui au lekisi au-delà lolendo mwasi mubala o permettre yo o sala fier wana muta sepelaka nango parce que film so bazata so ngaba bete babunda atina exciter mubala pa bete mubala zo mona makala zo mona parquet amono te pas au beto mais zo bien zo ko parler boni ngaba tinda ngate na lobby tu pas hôtel pona ke makala tena ke présenter première prise na kung fu première prise ba comment na kung fu ya mbangu biso ngo bunda no bitumba te kimala donc na otala mo me bien ngana zo makala na ke ne parquet te na oltiko potula te mo zo mobali alinga ba comportement bazali mo jomo colonel abakuta na libanga to zo abakuta na chombeli ba mibali on bazali linga kai donc ngana boy na comportement oyozana parce que comportement na français na bon français na terme même ko philosophique ba benga ngo comportement na caractère à mutu caractère ba benga ngo génotype comportement benga ngo phénotype bilo mbale lexaka ndenge mutaza ba masana mi bale ba masana to coopérer bien ba comme excès des na mona mumso ya mbima na chante na plateau a mo tumba ngai na za problème mona ite mito solo la bi na moni moko ya mbika luji na plateau benga nga joueur ba qualifier ba qualification nion surtout zaki joueur te ko benga nga joueur na zaki joueur Jésus pas qui menizite mais te ben mingi na bible na ni na théâtre mais ndimanga ndenge sokutelinga ndimanga ndenge sokutelinga ngala ndimanga ndenge na sina kutela bango ebole komele batunga na ngina ba komele batunga na ngina 20 ans de prix na 15 ans de carrière na kuti bango ba 6e bat na ba radio raga aye radio zo bengo président ole bengo ta Moussaka batali so na ba TV na ndi master mo wa musicien alobi netinga alobi fali pupa alobi netinga alobi ba chroniquer ba ko molexa asola ngina ndiko eleze ba ko molexa abi net botuna boluka siko chroniquer ni asala musicien mo makasi to zala kina yobi chroniquer bimsa fali yobi chroniquer bimsa papa la tanga papa chéri te ba papa chéri ba 20 tonnes baza ba classe mususu ba ordi communautaire yobi chroniqueur mo ko tout à toi bingana na misa faire mais ça biso pe bino pe obimate mais to zaka ba société to tamara ndela mako ba chroniqueur na suka bino to fubisa to fula bino mais so bino pe botie musique na bino na disque biso pe to lobela ngote monte ke e bo batte ba moni papa chéri na président na Masalène Sonné babima na RTNC internet ezalaki te chaîne moko babima mais ce retenu le coucou sans pour yana bino koloma solo a so muta yamba gena aéroport pour comme c'est le coucou sans pour Luambo Makiadi musicien ce retenu chronique journaliste oyo asala émission na Michael Jackson après 3 ans ça sous boulot t'es comme milliardaire pas ça Ina Jackson muta bimisa botoke chroniqueur azalelo yebio abimisa papa chéri nana to sunga na kana obeto to sunga bino trop alors vers na mulangi na kabla muninga mi mulangiti verna kabla mulangiti to voilà que ya osepela na minute oyo na ya oseka na osana Blanchard Moussaka osunga na chana sisa na keneta moi loin chroniqueur o le kana te babio papa chéri na wera son basila l'émission ba auto sala 13 kitoko
Jamais. Chroniqueur, batotangi masi mutatanga kiango. Asila. Bakuna monopole la parole te maman. Et nga rap calcul moko bar moko. Clan Wengem te dirige musique congolaise. Ba chroniqueur faut boyer baka. Clan Wengem te dirige musique congolaise. Veut dire obeta so fabriquer ça wita na Wenge. Obeta so la brama wita na Wenge. Donc Clan Wengem te chapeauter tilelo. Et boto la ba clan viva et boto la clan ya ba makambe belebele lelo toza biso tout sous ordre ya Clan Wenge. Et puis venir que babola stade de matière en lingua les changer te kayara ona. Comme les chroniqueurs, comme les leaders belé pour quand l'équipe papa chéri ba doubler on va aéroport avec bona baba mako abonne mako d'Ivoire te mutakufa mkonga bota musika parce qu'on va dire sur la balle moi na banda to mone ora on a mona Tchad mko payer comme calme moi na ngao ya mutakufa mkonga bota musika mimi ba beta musika babola stade de matière et le ngote la wala et ya la wala bako bato quand l'équipe papa chéri ba beta ngote ba tile ba bar papa chéri ça la fitting 27 ans passé 27 ans passé on a chigini taso no bano kama no singa fumba taso no suba na bilamba mwana muke ba chroniqueur ba ba première séance ba deuxième séance donc même chroniqueur à l'équipe boy papa chéri na wera ngala tike au moins nga pala ngama kama bongo ezali ko mbongo kalongo somba lango lipa et puis na 2-0 somba lipa pe victoire ba beta na moi et lekate ekolekate bazarie bazara ba tout le monde biso mo uta lobio dena isa inoke musicien fois les chroniqueurs musicien fois les chroniqueurs na mbongo biso ba chroniqueur photo les kabona mbona mituni yo mo le kina na tuka 4 na tuka 5 leaders pamba na bana hérité watanabe fali faire na suka ata na suka ata 3 pamba chroniqueur nini ba le kaka leona te ba le bona mbongo non so la ti fait ce choix de poche et comme ce bilobela te zo boule et puis tala ba chroniqueur en tout premier poteau na bango ba kenda ndeni premier poteau na bango Baza ba merci Fali, baza ba merci Ferré, baza ba merci Papa Chéri, baza ba merci Wera. Oh mais oui, bakena poto li bosso et comme ça on va comme ba teti papa misiente. Ngala kena RTNC 21, si ba chana liste ta kasangolo. Ngai na kena RTNC na RTNC ko ya 21 ans. Muto wa mbanga manda chebo, muibwebo, ili ngamona bute. Muibwebo mutapesa ngali comme livre de conjugaison. Ozo boule 21 ans na RTNC, si ba chana liste mbanzango. Mais biso Papa Chéri bi ma combien na poto na ba RTNC wana. 3 ah même pas joka na poto mais joka roya qui chasse fini Papa Chéri yanga nga so attaché l'express paiement na bisote ba yaka na bombe ba limite ba sukaka tout ça réunion BCBC ba musika parce que attaché les presse lelo ba chroniqueur besoin de mouvement ba attaché les presse mais besoin ba mbinzo na tine ba na te so contenu obomina na kimbinzo te le boyo kuta comme lipeka peka ah opumbola donc besoin changer de nature facilement mais besoin lenti ba malam mais besoin changer de nature facilement so besoin la plateau tout ça boulot moko biso na bino boulot bo ça rapso tout ça la mais il y a besoin de prendre des mélanges mingi bino parce que maintenant peut ça programme Papa Chéri 600 la pesa au moins benga au moins ngande ba la concert jamais muto bengo est-ce que Papa Chéri robeta na bana yolo ba bengo te ba benga ka biso donc faut moins respect ezala ba leader na bino vous chance na ba leader makasi le rôle Papa Chéri na master na ye bazo chapeauter mukili na poto série moko États-Unis mbimba ba komaki nzembo quand tu vois pas Michael Jackson na ba Lionel Richie pour ba compter ba ngone ba chapeauter. Alors vous payez sa chance na ba leader na bino so les na TV zala poli pa na bango so ngo finga bango bala munoro tala uta wapi au moins na ke mutemza sala bon pose bon musicien kaka yo rasigne to za boîte mais to ça l'émission na Papa Chéri na vidéo na Papa Chéri na zo compter après émission kabla muninga mbo Papa Chéri ça dit venu to sumula Bino ba chroniqueur wala o câble hérité mbongo o câble hérité to faire to fali ngala musala mais il y a la malayele la kolobela na ba parler to pe maka mingi to pe mapela ba parler msuto na le pango o chaka loi mo bikeza yote kolo na ngwaza ya la kamera mukolo pango abeli akufi atekite bino bana botika bungu botekango ye mfele teka pe kolo pela donc ba mi leader bungu bo saka na bango parce que so na bango so libabe parce que bango ba simbi musique na biso lelo ba simbi musique na biso o comparer bango banane ba to ba grand prêtre Jackson ti akufi aboli neka hip hop bavela nga Bob Marley abolika reggae mais vous avez leader ba beba ba nager ba rythme et tout ba sala makambo danger na kino eux ba grand musicien pour mon Papa Chéri na masane bongo saka na bon nazo défendre clan wengi bolimbisanga ba malade na sala akumisa hôpital abikela so bika pa kumuka mona kumuka na l'équipe cinquantenaire na ba clinique na bikisa on tine ko ba client donc ngala ko ba kamba pa na bikela pa na liela ka vinanga petit na lati pe ba vanda ka bomna Papa Chéri ba yosho na lati ka beninga pona Papa Chéri ne letista opesi na ngwa zo boule alors bref il faut ton dimaka ba leader na biso to pesa bango kilo et ça la bango pe bien parce que ba aida ba chroniqueur trop babima l'internet était internet ezalaka na ngote ba Papa Chéri babima réseaux sociaux la gite
babima chenera ki moko babima et puis bauta na orchestre mutute ba teti mais ba chroniquer otocha makelele lelo au moins mingi ba merci Jacques Ndala mais Jacques Ndala mtasala HD lengi poto ba bato belele lelo est-ce que nandi makai as Jacques Ndala géniteur ya HD lengi Jacques Ndala moi j'ai beaucoup d'estime dans ba chroniqueur à bongo ma finga papa chéri wapi afinga président wera wapi andi makla wenge asali HD lengi poto ba auto abimena tima HD lengi fa ba merci Jacques Ndala Jacques Ndala tika tali force na kesa la section musique et puis mission sous batma tila ngoma kelele bo sala ba mission na binoto o sala pe comme les missions full total ba ko kate Zakari baba so sala époque na ya sali makamune abima parce que moi de wana o bo tikali bandulisa bazo fula bino abondi ma pe bandulisa tango bondi ma bandulisa ko manete bo sala ko tu phrase na mo na ifasiki ya raconter ni na ina o ba question ya bino ba réponse ya biso o capitaine ba so na libitre. Oh, chef de classe va soit dans la discipline professeur. CP chef de promotion, bah CP la discipline ba prof. Mais bino comme non bino beaucoup na monopole, ba rôle ba la binoté et puis lelo bo diminuer gaz na bino. Beaucoup motu na bino. Beaucoup na poste ba porte-parole, beaucoup na porte-parole bolandi boulon na so. Ngai so moni mission monga na zu micro. Ya chidi Sankara. Yo pena Sakara yo token comme mais Sakara lui l'équipe ba porte-parole nyonso na mbongo ya kendaka poto na tongo azoni na butu basani na ye kendaka poto oui akaleki ba tutu na mbongo si c'est mission que ça l'émission pena ndaku na ye okuti ba Louis XIV okiti kito ezara $3000 nazoya poso ça la émission que n'écoute mais ça na combien ça émission ça ba champagne pembeni qu'est-ce que champagne papa Jean Bilongo zwa to ala katanda kwa ya Blanchard Mosaka kanola nenga mkiete te na bije balekio na biye alobi alekio soko sisi awa kende pe okutu deuxième bar ezana posa mbisi tapi na mpe mbisi dans la bia soko sisi awa te va $2500 yango na niveau na monia wa na bana yo soko sisi awa kende luka bato yebi biso sala pe mission banda kuna bango mingi basala samno mission to la na ba flat tant ça succès na salon ngako ko tout na chambre na sala émission na sala émission partout na sala émission na partout na fanda kitu ngomona ya ngomona président Joseph Ayambeli Sassou Nguesso yona ya mfitaka ngona ndako okuti ngaza na fanda na bandaka minene te ngaza ministre Roki Maché apeshenga tama sur la mabongo la songa lia tapa na sur la mabongo na kena pompe tapa ça niveau kala omona pardon na zande mona ba tout na kena pompe te maso tu sais fumo za aussi là na oyelia donc na zande ndenge nanga na tala ka TV à l'aide ya $2500 na zana canal 7 oye bimi mikolo ya soki 180 na zana page biso ki 3 jours na zana na ba $50 donc na vivra bon ce courir que courir que la vie vient mon peuple vendette na pepe calé o bela cha la Afrique na film en Nigeria gaya na zana kimna mwinda ya pere bokasa na zana ki tata ya pere bokasa totika mama eloko eleka mo papa chéri to ya mama chroniqueur ngo bungisanga na ngala betelo boy ba chroniqueur lelo nyoso tuna ziongo bo pona papa chéri ngala kaleso na lata comme na binadama donc ce retour papa chéri na mais faut ni mamuna pas on ba chroniquer le baby si boulot 170 98 baby si boulot neti nani nazo tala bino na TV so ngota neti nani beta kaka au moins na bino tu na TV bokomika lelo Karine bino tu bokomika Karine Mokonzi peut-être c'est l'époque na peut-être c'est l'époque na ati bino tu mko abesa no galeki bino tu bo ta na bala bino Karine Mokonzi aleki bino presque la presse bondima nazo ya kokata ngate nazo ya le not bet internet bino tout Karine Mokonzi bozo mi bossa au peut-être c'est l'époque na
bozongisa boulot na bino bokomo yamba na bino musani somo soto tsali ko parolia yo na madesi ngana madesi tolia neni ifu musoya madesi musoya na fufu musoya na kwanga na loso basala bino po yamba ba musicien cantine musane ko mema mai somo cantine ngolu ko mabanga zela ko cantine na chantier so cantine ko mema mai te fo ba boire ça toboki donc bon ça la boulot ba boyebeli ba toyebeli bino boza ba libitre chaka habité somona botina libitre et chibi botina libitre ki maru ballon mais zo finga ba leader minga so sambu sa nani awa Félix Oazé quoi c'est que bino pe o c'est mais ngala landi pe mutotanga bia sambu si ye moko boyango mais so ka zo sala ngo botika sala boulot na ndenga zo sala là ba tutu ba koza peka bien na famille ta so mutu mpa mabe rozala mais yi botika e bongo ye mais bino tu bokota na bena ete lelo bino tu bokota na bena e ambale bino bobosani boulot bobosani boulot botika sala boulot ninga sala bozonge la musique lelo bino tu bokota porte parole à Karim Mokonzi mais t'as ça no bongo pe mon tim tete ngala parole na ndamula lobaka non bolo ba masolo la musique ngala tala kaye mo ma chroniqueur te so ça ye mo abeta masolo la vérité watanabe ya leader no ya Alexa Face kalinga kaye mingi bino pe bozonga na ndule bobeta basolo ba papa chéri bokomelo ba DJ Congo arocha musique ya West Afrique ya anglais ti 3h si machi musique à Congo na 3h ti 5h si malobi na TV lobio oui musique à Congo kitia mais ya bosenga chaka musique à Congo na 3h ti 5h e ba kliba kendaka tia musique à Congo tant ba kliba yaka na ba pensu ba beta musique à Congo te ba beta musique na bango na Nigeria ba chara loi pour musique na mwema ba musique à Congo ko bola mate peut dominer rango mais biso awa buzoba chinois so yeni na Congo on na baguette français so yeni a européen on na fourchette na lutu yo pe na congolais so na fourchette na lutu et puis pour ça oh ça la tala modèle mboko na so il faut lire na maboko fula makambu na yo fula masona bino bakonike boy mingi boy bebisi bulo foti te boyeni boyena dans le vide boy beleba na kibula e belesi batula ki koto boy compter zone ndule donc vous comprenez lo bosati Naomi Moussaï journaliste ifasik nganya kaso ba ye wana pe ba inala ba ifasik mais ba bozo bunga na buzoba inala ifasik ba ze bele ba lo ba moi j'étais ifasik je fais l'ina mon hôtel bon bazolo ba Sacha Mosaka réaction na yo na nini collation ya on a kata kutu na bika ke chroniqueur monté à la monopole ya parole aussi ça clawing aussi le tato zawana aussi le tato deli de wa bazawana e ko simbati to zana na punition ba 15 ans moko boye clawing mte kanga ngo susu et colonisation de lelo to mo ke ba vingtaine et au kanga su ba 15 ans clawing pour fuir on va no sala succès ba on va sala succès ba fuir on va sala succès zo boulé donc chroniqueur boy à moi tout ça la boulot pas imoro mais un boulot on dit ça c'est notre surtout à Milagno ba vers bon to que c'est chroniqueur nini pour les bien te lo bana yo lo te non ngala ba question ça nga ba réponse ça il faut que na monte na ina na bien l'accent chroniqueur moko azwa musicien moko fula ya ibana moko te yo lo yo kasi bino sala biso Zakari Vezakle azwa musicien moko a fouler pour dire que Vezakle sali série ba wera na jibe so a fula musicien moko ni na ina te Blanchard Moussaka to kota ne miso de to kota to continuer ka viens na na boy na rando na boy na otangi vient na Zakari na bela mnoka za hors du commun achik mona binote natanga na bivi na ngaka ve Zakari asala musala ne monana na lingaka vient na ngai Zakari makasi toni baba moko afula pe asala pe mais il peut pas sala pe na ba musicien pe kaka il peut passer les musiciens mais vient ndimaka ya sala boulot na ye ndimaka Jakindala sel pe boulot et monani po boulot na ya sel ba bimi na sima nango malgré bandimaka na mona ta mutu mo ta ndima Jakindala kende na bima na HD lenge pour na Jakindala na bima section musique pour na Jakindala ti le bengra mutu ndima Jakindala tanga comme Jakindala TV ngane atanya vous comprendre mais là, que tant un patron moko oyo yebi chroniqueur abimisa lelo nani tete ndai papa chéri ada bombole papa chéri Francis Galombo papa chéri oui Lumina papa chéri Alice Baba président maison mère nani PDG Makambo président maison mère nani Shikito Mushashino papa Wema oh bana nani papa Wema président moko te patron moko te ya kina le to liaka mbona ye Willy Musheni babandala depuis que ça va nduliste biso to jouer élève to kinango mutu moko te chroniqueur abimisa patron moko sokoko ya ngola Sam Chintu toko to tanga ba patron na yebi pa bato
Til hello, tête n'est ma banque papa chéri. Donc til hello chroniqueur à la patron mon côté. Bien vous lire à la patron, vous lire à la sima mutoki na biso. Ba patron na biso normalement patron na bino. Bon le patron na bino, mata ya boutique à coin, ata boutique à biscuit, oh chroniqueur à ça là. Patron moi ya boutique à biscuit. Ata ya boutique à coin ya biscuit, ata 4 méga, oh chroniqueur à bimisa ça te. Vous dites bien la sima biso, bon la poli. Vous à la poli. Vous à la poli. Vous à la poli. Bon la bien bon ba ke bato ba ça la biso. So vous avez un exemple que c'est l'émission de papa chéri. Donc nous bossons émission, il y a une boulée que c'est na fouti bagnon. Nous bossons émission de papa chéri. Pour lancer émission de papa chéri. Non c'est ngai. Jour, non c'est non. Oh, na bien. Na bi ko ça l'homme de parole. Mais Jésus tant que c'est mu yi yora lelo, non que lelo là. Atuna nzambe te pas bi nzambe, maman so Jésus c'est asepela na. Boyete, na émission lancer émission de papa chéri. Tant on ça émission na 4 dans tout non. De bossa la bobino balé, non non câble moninga. Tout le monde qui me sonne, ben non, ben on t'a nyongo, bosé la ngai. Nous sommes besoin de me sonner papa chéri. Le ben non, ben on t'a nyongo, bosé la ngai. Le ben nyongo net na seba 500 fouti non. Vous comprenez? Mais ce que yo mon attend aussi le bipo communano. Tam chroniquer mon na Congo yo alinga polémique té. To yibiga moko. Ba dete moko. Mami il est là yafa. Ya pexera na bantu. Mutozo lande mikolo Isaac Mai kin 24 deux fois ti la mo mtenga ya finga pina na plateau bi bobenga na ye bobi c'est pas ya susciter Isaac Mai kin 24 amoni Marius Munga asali grosse caisse na kin 24 atiki auto bima wana abimi pona ki Marius Munga vieza nenge wana ngala ngai bokanga groupe bo tyango na groupe la botika ngo bomba image ngaso na finga papa chéri ntamfa pinir nga nakenda 4 palais présidentiels na vinanga. Na toka place biloko place mon couple présidentiel. Na mariage na modo papa Joseph Kabila toki biloko, maman Oliva toki kampe mon sarane na toki même biloko. Le minute so motibo. Odeur moko tole. Na ken na sala émission na ndap ya trompe na Maison Blanche pour na papa chéri. Na ke mariage na toki biloko place mon président de la République ya mboko pour na papa chéri. Na ke kolia na président Sassou Nguesso na kati ya Saint-Denis na lupango na ye pour na papa chéri. Na koti ndako lupango Mandela na Afrique du Sud pour na papa chéri. Donc je dois beaucoup du respect. Na mona attaché de presse ba yami pa na papa chéri sala bango boy. Après ça ba joka ba plaisir autre. Amema bango boy. Donc faut qu'on respecte ba leader na bino. Dans le monde, tout le cas, si je te mets il y a un mouvement dans la poignée, on est à kilo. Voilà, tout le monde a félicitations. Il y a papa chéri, je viens piano pour la collation. Il y a moi, il y a exaucé Ndiama. Est-ce que ben invité aux États-Unis? Tu n'as pas makambonaté, n'a pas eu qu'on a pas naïo. N'a pas makambonaté que voilà moi, n'a biso sur ces classes. Félicitations. Tu rebelles les mabou. Pas la musicien, bah ma casse. Oh, kaboumo la mise ba voyou. N'a bêté les mabou comme moi, n'a pu exaucer. Na biso sur ces classes vraiment félicitations c'est l'honneur ya biso papa na ye nga zo chance ko mona lupango na bango ko ye papa na bango na États-Unis na yebi yango pour na papa chéri pour que les États-Unis mingi ba DVD azeli na inane ba benga ye a sel fora bela tata mutu passe ando ba makasa mapela aluki bulangeta zipeka pour bela te ba benga zo na DVD mais azo na DVD mais pas chéri mais manga vuna na 10 minutes donc beaucoup de respect na boss na ngai et puis na zo zonga pour papa na ngamo sako ke papa chéri même États-Unis par exemple oh président États-Unis par exemple comme le nan pour nga bien on a kenaki Trump ti le nan ko comme États-Unis président ti le nan ko so bo de président États-Unis comme par exemple comme bon ouais batamité à mabe donc bref ce moi na choisi à ces classes félicitations petit Abraham avait déjà moi na monsieur papa chéri ba na so ba sonner ba daïda ba la université déjà donc ba na so ba so bonheur pour classe ça clé passe partout papa chéri le bango ayembango abi classe ça clé passe partout classe ko vantuna bato kanaka au monde en danger classe ko vantuna ko lekana bato un peu monde en danger classe ko peso kilo on papa chéri betara c'était ming na classe il banane toute classe de classe et l'équipe pour ya betara masola classe na alingi chiki trop ba ebi petro colloquialité générale ya BCBG ne ba kama mo saka ma mo bele mais kolo na mon papa chéri to cheka na nga benga coach na nga e mo singa mo saka est-ce que yebi a dollar to be mama bale abisa na suka na so yebi a dollar mayanga iba dadate mais grand jour président national soit parce qu'il y a bloc dans donc le 16 mai tokuta na hôtel Malebo et puis le 20 mai toke bongo bibwa boyo binanzo to mabibi makolo cramp mais danse avec Binada Mamoto Pamba quelqu'un dédicace non te boro ndemte ça succès dans un 15 ans pour souffrir ben nga ba pareil pour ba bon plomb la machine et ça pour la il faut 15 ans hein. Plomb
15 ans pour souffrir. Bon, nous comprenons, la papa chéri parti à plan. Et c'est après 15 ans, pardon. Voilà, balandi à Canal Futur News, émission na bino, o bolira mingi tozana na Blanchard Mosaka, to komi vraiment na suka émission na biso, ba big salutation na ngai na Nika Diamond na mwana poto ya original, na boss na ngai Dav Mubama, Betima Singuzida na coach Makasi, Rigan Lubanzadio, Joseph Ansele, cameraman na ngai ya Makasi, Jean Bilongo, Ornella Moussaï, famille Moussaï Mobimba. Vraiment deux fois. Comme si on souba, lamba, bengani. JB Piana, Jean-Claude Van Damme, soon coming to Congo. On est job avec Jean-Claude Van Damme. Donc, à ça, là, c'est aux États-Unis avant Michael Jackson. À petit frère, Priscilla, petit frère, Chic Norris, camarade de Goldberg, camarade de Bernard Schwarzenegger, camarade de Rambo Oyamundele, pour Rambo Moutoumou de Raventurier. Rambo Oyamundele, Rambo Oyamundele, on est à Dallas. Donc, il est camarade de Baron. Papa chéri a été caraba. Baki monote, papa chéri a sala juju chute, a sala ni kung fute, aling papa chéri nanin, car on a belle voix nae, aling papa chéri nanin, car on a ba omba, aling papa chéri nanin, car on a ba recto verso, na ba chula, na ba Jeannette, Jean-Claude Van Damme. Ou soto benga na ki Congo Yaza Claude, Yaza. Oya ko tumbulanga mikolo meter menanse ngai, ya Claude abina la banga mutute, ya Claude azoya. Oya biki aya yujibe kam ngwana za oya, kaminga za oya. Le temps oya papa chéri, oya ko menanse nga metre, pour na zo ka bingo menanse. Il y a Claude Abina Banga Binote. Il y a Claude à la force, il y a FAC, à la force, il y a la police, Mbimba. Il y a Claude, bon, on n'est pas à Bino. Voilà, ma dédicace, merci. Il y a Claude. Il y a Claude. Il y a Claude. Il y a Claude Van Damme. Bah, il y a ça. On appelle ce mot na papa chéri Binadama, moto pamba l'homme qui a mis le dans comme mon coach, mon leader. PC Mbote, PC Sege, bon anniversaire, le 20 mai, on a Bibo Maïele. Babingam n'a pas Sege, cadeau, il y a pas un peu de minute pour qu'on a beau tamaki en moi. Binoto, vous tirez le bacado mbongo, bacado Bilo Rakitoko, chef d'expression, Sege, fidèle, de Tikaneti Mosaka. PC Jérôme Brown, Colo Sui, Membote Belé, Mouba Patricia, en États-Unis, PC Polo Lenga, Temi Mavambo, en États-Unis, PC. PDG Ali Maïmona, Alma Service, l'homme au service du peuple. La PC Mbote, les chouchous de Lionel Blanchard, Kabanga, mon ami, Tobotama date le 27 juillet, comme mon souba Blanchard. La PC Mbote pas ali. Moi, ne l'âme, ne chapindi, plein de grâce, bébé, moi, c'est à côté. Donc, abaki moi, na moko, na monde. Bébé Nabso, moi, la chapindi, na PC Mbote, mingi pas ali. La PC Nabso, na gare du Midi, na Paris, na France, on a beaucoup de liens. Paya, restaurant Mukunzi. Pas mal, ça n'a pas d'idée chez Miss. Beaucoup de liens à l'ambagitoko. Numéro d'engagement changé, c'était 09 98 12 37 12. La personne de Tumbo, t'es n'arabino trop. Tous les babons, le proverbe, Mikolo. Bozo banga menisier, ou asali mbetu. Menzambo asali pongi, bozo bangete. Boamite ya mabe. Veut dire, batoto bozo bango. Ming ba papa chéri ba sala bang. Makambo bele bozo mona papa chéri sala. Ba 27 ans, ba 28 ans passé. Mais bozo mona ntiyem ki bo kumisara msusute. Batunenga mosaka ba de match ndene zo mena expliquer bino ba de match kombo na toujours respecter kombo papa chéri na ba funda kombo na ka kadeta na leki te kadeta ko suna leki pa mona suka koko sa to mama zeme kene na 30 puis femme to ngazeme te il faut que c'était sur mama te pour pesa mona kombo kadete ba de match za bia victoire e ko tarana e banela match te ni na mita e ko tara pemela suka match te ki balbum te bimi na tuni ba combien 5 à 5 ba de match big victoire foya e ko match comme 6 à 5 ko ta ba grand e ko 6 à 5 par rapport ko ta ba petit il y a un bal de match zo bima banzime bundala ba orfela ya lutumba banzime bundala ba maya ya lutumba mutabimsa ngo papa chéri l'homme qui a mis le dans coco ba bikiti atozala ba kiti belene tinga ba Louis 14 ba kuite ba vache cuiro songo lamba fufu lukara ebonga boloba tu boloba bosala tu bosala mais ma solongo bonobeka papa chéri Vasco Yonat rappeur français na studio zo mba fait de l'amour kabino bokena ba France pas mat pourquoi mzem na binote Vasco mba fait de l'amour point et loko bien otike loko bien chèque c'est pas pareil quoi. Voilà, to komi na suka émission na biso Canal des Stars tout ça bon on appelle na ndaku ya Blanchard Mosaka ya bojango bien niveau ya ndaku pardon papa chéri na ndima yo na ndimi yo na confirmer niveau nga la moneli vraiment Nika Diamond na Blaise Moussaï en Afrique du Sud voilà ba
bisous na we belé. Chayep Miguel Jim na kati ya Angola. Voilà, bye.